chambre. Toute la chambre. Batolo. Les tôles. Moto na nzambe pe. Que l'esprit de Dieu salue. Ndoki azela na place ya kotelema te. Après une année et demie, la personne peut se mettre debout de lui-même. Pour quelques jours, nous allons prier. Il y a que milimu nyos. Que tous les esprits qui peuvent être entrés dans sa vie, tous les combats, tous les envoûtements, puissance toutes les puissances, en ce moment ici, et papa. Amen. Deko Nabiso musicien Zawap. Oyazobel. Votre bien-aimé musicien qui est malade. Amen. Na base ndeko yo. Je pense c'est bien aimé. Oui bien. Hein? Abeli presque une année. Une année et demie. Il est malade depuis plus d'une année. Donc, à Tamboli na hôpital nyos. Il a marché dans tous les hôpitaux. Maladie et mon nagate. On ne découvre pas toujours la maladie. Mais ala lagate. Mais il ne dort pas. Respiration exate. Pas de respiration. Kotambola pesé exate. Il ne marche pas vraiment bien. Une année et demie, c'est-à-dire que il n'y a point de maladie. Boula mobi mananda mais mazomo na maladie. Bayena yao. On est venu avec lui ici. Salut 3 jours. L'aide m'a commis
Quand on est arrivé avec lui, il ne marchait même pas. Je lui ai dit ceci. Si on t'a déjà mis dans une casserole, on t'a déjà mis dans une bouteille, si on t'a déjà enterré, c'est fini. Parce qu'on a prié, on a dit que ces jours sur la terre, c'est fini. On voit qu'on a mis un esprit, l'esprit qui va l'amener à la mort. C'est vrai, et c'est vrai, la maladie, on ne la découvrait pas. Il ne s'habillait pas comme ça. Il avait une soutane. Il n'y avait pas moyen qu'il mette un pantalon comme ça. C'est qui vendredi. J'ai dit aux serviteurs, priez pour lui. Les serviteurs ont prié, c'est fini. Le Seigneur m'a dit que ils ont prié, mais ce qui est en lui n'a pas bougé. Il y a un esprit qu'on a mis en lui. Les serviteurs de Dieu sont témoins. Oui. Quand je suis approché, j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, insiste avec la prière. L'esprit qu'on avait mis, pendant que je priais, il a crié, l'esprit a crié. Votre Dieu est puissant. Amen. Nous avons chassé cet esprit au nom de Jésus. Le Seigneur a dit c'est fini. Commencez à prier seulement, il sera guéri. Mais il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Il était déjà parti. Et il savait bien qu'il part. Je vais faire pour tous la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez tous vous mettre debout. Le monde que vous voyez n'est pas bien. Les choses qui se passent, ça vous échappe. Quel piège on t'a attendu aujourd'hui? Combien de pièges? Alors nous tous, nous allons prier pour lui. Et s'il y a des séquelles, si ça peut être n'importe quel combat, qu'il devienne serviteur de Dieu. Il dit parle aux gens de la bonne nouvelle de Jésus. Alors nous allons menacer tous les esprits, toute force de ténèbres qui a été larguée contre lui. Que ça prenne fuite. Jésus. Jésus. Soki makambo kosima na nguya na Yesu na bonanga tero Yesu aza fidele tokosungama na kolo Yesu soki na yete na mimosusu Welekeli mokili ai mwana mokeboye nasani ya minene elomona Yesu tokosungama na kolo Yesu soki na
na yete nani mosusu mapesa na bilaka makokisa mo jamais kasi nzamba eveke asalelinga nyoroso tokosunga ye nakolo Yesu soki na yete nani mosusu soki Zambe na biso oya leki azate atande ko baso bachake na cercueil atako a bénéficier na biloko na bango ezalaki ignorance lokola zui conscience akimele pana yo zipa yena makila na Yesu ntoma Paulo asalaki makambo susu na inconscience mais okutanaki na nzela ya Damas lokola ndeko ya pusani otindi na communauté seka ezala pe place azozoli lopiko tulinga ya kotikala témoin fidèle ya Yesu ya nanzela na ye ebele pe babika nazo benga na puissance nyonso ya ténèbre we yaki ko lire domicile na nzoto na ye ezala ya kisi ezala ya magie ezala ya famille ezala ya quartier ezala ya bayebani olobi opesi biso pouvoir ya kobenga nango bilimo mabe na minute oyo monde ya lola na Nzambe entouré ye pour épaiser guérison épaiser vie na komona Yesu amen telema likolo mets-toi debout zonga papa nazo prier pour na bino lusambo Nzamba sengaki eza na ebele en même temps papa Jean basana Nzambe ya en même temps vous priez pour na papa Jean en même temps vous priez pour papa Jean de konanga zo senga yo Bien-aimé, je te demande, mukoli ya lobi kozanga kili tete la journée de demain ne manque pas. tozana moment Nous sommes au moment oyo babongiseli yo Nzamba yo kisa bango soni et tout ce qu'on a préparé contre toi, que Dieu leur mette la honte. lobi tozo kote biso nyonso avant Demain, nous tous, nous allons entrer avant na ba prophète nyonso avec tous les prophètes. d'ailleurs même ngai D'ailleurs, même moi, à partir ya lobi à partir de demain, nazali pe à l'œuvre je suis ici à l'œuvre. Amen, mon Père. Amen, mon Père. Les prophètes majeurs. na kosalela pe don ya prophétie à partir ya lobi Je vais aussi exercer mon don de prophétie à partir de demain. Amen. place ozali Là où tu es, kopesa diable nzela te ne donne pas accès au diable. Nzamba asasali yo grâce Le Seigneur t'a déjà fait grâce. bato bakobomela yo lisusu mwana te Ces gens ne peuvent plus encore tuer ton enfant. ozosala prière Tu vas faire une prière. papa batela ngai Papa, protège-moi. batela ndako na ngai Protège ma maison. batela bana na ngai Protège mes enfants. tosambela Nous prions. tokosungama na mwana Nzambe soki na ye te lakisa na mosukusu tokosungama na kolo Yesu soki na ye te nani mosusu soki makambo ekosimba na nguya na Yesu na bonganga te Yesu aza fidele tokosungama na kolo
Nzambe na biso Nzambe monene. To komi na suka kilita. Mais le sambu na zo sale sikoy. Ils apprennent ma soeur où elle allait poursuivre dans le monde des ténèbres. Pour mon frère. Oyo pona bango il faut longo na mukilo. Akene ko sala bango musala bango bazo biloko mukili. Awa bazo bima. Kono na senga. Oya ko santete. Kolande kaka bomage. Asale ye ma paix. Avant de commencer à 4 matin. Moutou na batika ye na morgue. Hérode Olanda ka ye na fête. Obomele na fête. À cause de konyo ko l'église. Azala membre de famille, azala moutou a quartier. Azala moyebani. Po ayebe ke nzamba zalaka. Na komona Yesu. Amen. Lobi ko zanga te. Bandeko to zalaki na bango na veillé. Boyebi ko signe. Botika bango babima. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma maman botala boy. To boseni communiquer très important. Ba maman botala koton. Na chaîne. Tozana ma soeur. Omone loko ezali sacoche. Bimisela ngayo. Eloko ezali sacoche. Ye Mutu azo sala biloko. Pe ezote kama mingi. Posana yezali pona tina ba mama. Oba ko ya na quelques jours. Atelisa bango. Oba na kuteka ngimo. Soki prière esili. Ozo ya okuta na ye. Kolo pambole pina. Bandeko ya poko aboyebi bien que Papa insistaki que lelo culte ya combat ezana ba surprise à kitoko makasi. Alors ozoke denda couvert 14h15 ozongi na lombangu. Bandeko nyonso lelo yakana nomeka culte ya combat à partir de 15h, 15h30. Son clavier. Choko sungama na mwana Nzambe soki na yete la kisanga mosu choko sungama na kolo Yesu soki na yete na nimosu elekeli mokili ai mwana mokeboye asali ya minene elongo na Yesu choko sungama na kolo Yesu soki na yete na nimosu. Cher mokolo basak o papa la kisibino ye oyo ozobunda oyaka même kozwa ba information epana ye okosepela na basako na makasi. Merci Jésus. Elekeli mokili kai mwana mokeboye nasali ya minene elongo na Yesu okosungama na kolo Yesu soki na yete na nimosu bapesanga bilaka bakokisango jamais kasi Nzambe eveke asalelinga nyonso okosungama na kolo Yesu soki na yete na nimosu elekeli mokili ai mwana mokeboye nasali ya minene elongo na Yesu
Yosasambe, 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 Marabu Ponanga, Elela Elome Mobanie, Ikosina Morocho, Marabu Ponanga, Yosasambe, Yomocho Lemiko Viva, Oyokipo Sato Kufa, Teswati Diga Leloyo, Nairobi Salon Likambo, Zambo ya Punela Kiyo, Nabichubele Kakiyo Maele, Alobi Aza Fidele, Jelaye Kakabote, Yosambe, Yosasambe, Yosasambe, Marabu Ponanga, Obelela Elome Mobanie, Ikosina Morocho, Marabu Ponanga, Yosasambe, Yomocho Lemiko Viva, Oyokipo Sako Kufa, Eswati Ndiga Leloyo, Nayebisa yo Likambo, Zambo ya Munela Kiyo, Nabichubele Kakiyo Mayele, Alobi Aza Fidele, Chelaye Kakabote, Yosambe, Yosasambe, Yosasambe, Marabu Ponanga, Yosasambe. Ezaganani kamsoso zeleti, onuni, orezeliti. Il y a d'autres choses, tu attends jusqu'à ta mort, tu ne vois pas ça. Amen, mon Père. Dis-leur que vous allez attendre, vous ne verrez pas. Mais moi aussi, je l'ai dit, vous allez attendre. Il attend d'attendre que tu finisses tes ténèbres. Pour finir, il a des péniches. Accepte. Amen. Jésus est plus que les péniches. Tozali kobenga ndekuna biso gigola aya délivrance na ye tozosala ngo église mobimba. Sa délivrance, nous sommes toute l'église. Tokoloba amen. Amen. Pour l'air sikoyi. Parce que quand maintenant, akozonga ndenge azalaka. Il sera en très bonne santé comme avant. Il n'y a personne qui va douter de vous. Délivrance l'église. Mais il a béni la délivrance ici à la Séca. Amen. Amen. Il s'approche ici, il vient ici du haut de la chair. Alors, précieux Ali. Alors là où tu es, tu remets ta maison dans les mains de Dieu. Tu remets tes enfants entre les mains de Dieu. La parcelle où tu es, la parcelle où tu résides, tous les combats qui viennent, au nom de Jésus. Ta maison la nuit d'aujourd'hui, partir du lit, toute la chambre, les tôles, que le fait de Dieu salue. Après une année et demie,
demi, la personne peut se mettre debout de lui-même. Pour quelques jours. Nous allons prier. Que tous les esprits qui peuvent être entrés dans sa vie, tous les combats, tous les envoûtements, puissance, toutes les puissances, en ce moment ici, c'est le jour où nous tous nous sommes dans un état de jeûne. Nous commençons à 10 heures. À partir de l'aube, ceux qui t'ont dit nous commençons la prière. Toute la journée de mercredi, tu plais devant Dieu. Nous voulons que cette journée-là, et c'est la réponse. il y ait des réponses de Dieu. Même si on avait déjà été enterré ta vie, que Dieu t'aide. C'est cette année que Dieu te donne les réponses. Ne manque pas, ma soeur. Et nous demandons à chaque papa, à chaque maman. Nous avons besoin de l'os. Nous avons besoin de Mélie. Nous avons besoin du lait. Nous avons besoin du sucre. Comme un seul homme, Bayat. Et belle basangani bon rassemblement ya mukili. Mais bango baye autour. Ne sont pas. Si comme il fallait, to bisal basal. Pour le salut qui la carte, bazonga na lipamoni. Bazonga na guérison. Bazonga na délivrance. Na komona Yesu. Amen. Amen. Mais le papa est fait casser la galaye.
Hosanna. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout est fongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement et belé salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Hosanna pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Hosanna wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nanga nazali na problème mukanda toi réponse na zaka ba régie na raison mo kezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na mukanda na zuki musala donc on a témoigner moni na nzamba ya Hosanna wa sai na bomo nanga toka na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose à baka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu Enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui okende bazo oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr l'unique comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te service, ponctualité, respect. Et puis bango. Balo rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il m'appelle ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moïno no maïle mo. Ya mundele. Attention ton nganayo. Mutu bolongwate, obosatonga no mobimba. Yango jibe service et zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, ilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Cyber service.